L'idée m'a touché, moi, question, moi, il y a polémique, bon, polémique, et ça rappelle moi bien. Dans cette émission, mon âme marché avec Mbedi, comme elle est trop, na baki que non wingé, bah na bon chic bon genre, bah que non musicien, il faut à la maïle, il faut à la intellectuel, il faut à la parler bien, d'accord bien. Bah nous sommes habité Vincent, ok bien, tenez tout na l'idée m'a touché, mais par rapport à l'histoire entre wingé na Koffi Olomide na même vie à l'ix na musique, que musicien faut parler bien. Nakwa bien standing au vivre le roi ministre le roi mutumo mbongo so nengeni nana mema obana wenge to Koffi Olomide. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Salut chers amis téléspectateurs, très content de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Tribunal. Tribunal à l'élo, c'est une particularité de ça. L'élo, tu as vu que biso à la tribunal, tu traiteras même il sujet, il y a réflexion, puis il y a analyse. Mais l'élo, tu as traité, tu as réfléchir, mais tu as continué le mois polémique par rapport à ce sujet biso l'élo, par rapport à l'interview moi tout ça qui dernièrement, autre le bail qui est pas la wingé, bail qui n'a bon chic, bon genre, ça dit moi vu on est à l'X, que monsieur faut mener vers l'X et botagi polémique, na ba inbox, il y a l'élo te relobela l'élo. Entre Koffi Olomide na bana ya wingé nani apporter via luxe, c'est-à-dire musicien faut en parler danger, il faut en cara danger, il faut ba relation moro boya ba niveau ba mi konzi o koto ba mi konzi mo donc c'est-à-dire ozo mener vie moro boya luxe nani ya memi yango Koffi Olomide to bana wingé bangonde lelo nde to solango na deux invités na zala bango lelo awa leader Henri Matouchima et puis leader Matouchima moi question mora ya polémique bon polémique et ça rappelle moi bien na sa émission mon marché avec Mbedi comme elle est trop, na baki que non wingé, na bon chic bon genre, que non musicien, il faut à la maïle, il faut à la intellectuel, il faut à la parler bien, d'accord bien. Nous sommes habité Vincent, ok bien, tenez tout na l'idée m'a touché, mais par rapport à l'histoire entre wingé na Koffi Olomide na même vie à l'ix na musique, que musicien faut parler bien. Nakwa bien standing au vivre le roi ministre le roi mutumo mbongo so nengeni nana mema obana wenge to Koffi Olomide. Oui, et là, c'est que si on a ma casse, il faut que question polémique. C'est comme si on a un polémique. Ça dit, l'histoire est s'arrêter. Non, l'histoire est changer parce que histoire non chance et aussi qu'à la oyo et zala pe ko zala. Obi on répondre oh zali me qui ma papa il y a le sa vie na yo papa obi so lelo to baba Moïse to baba David to baba Tunis to baba na ba grand prêtre Jésus parce que ils ont fait quelque chose ba marquer histoire. Alors lelo ba o bazo mi benga ba roi ba prince bazo mi benga so ba empereur ba maréchal normalement il faut bâtir ba empreinte. Ça veut dire, donc, na o bango bazali, bazala kaka pona bango morote, bazala pona histoire ya mboka. Ba sauver honneur ya culture congolaise. Ba sauver honneur ya musique. Parce que un pays sans culture, est mboka te. Aux hommes point politique et kosa makamna on ne se koko sala mais ba sala effort bango lo kwa lelo mutu bazana flambeau ba ve na biso nyonso ba massa na biso nyonso ba petit na biso nyonso o ba sala lelo makambu ba meka kozongisa musique congolaise na place nango parce que ils a devoir na bango et puis sur na zongisi ko na question na wana ya lixo nim obi Marchevêque Vincent tozana it oui Marchevêque Vincent tobo sanarate ke ba vena biso ba quadra ba mopao azaki de Alex ozo comprendre parce que so zongi na ciment au mona que vi on a déjà abanoko tonga de na mo fleuri na nenini pour ce total na makama bandako muta bandako ba kosoma bandako pena na ba génération na bango ezaki ba jokester ozo comprendre mais ko ça ce qu'on ndaku ya Alex que comme même makamo ba car danger ba V12 donc mutaina histoire ya ba car d'abord on corrente ba car
histoire ba palin et ça Koffi Olomide. Ozomona. N'empêche que mais oui, parce que omoni balandaka iloko malamu. Ozo comprendre. Alors sikoyo bana wenge sikoyo pour contredire vieux sikoyo baina bon chic bon genre. Kasi bon chic bon genre oni. Ka via lix wana. Mais kasi yango na lobby ba continuer ga ligne Koffi Olomide soko lobby bon wana. Na bien. Il est à la morte. Mais monsieur a des chapeaux, monsieur a un chapeau moro. Mais comment maka eu. On comprend. Donc Quadra a écrit na makamu na yo wana. Que au moins ça la clip a tonga ndako, a ça da clip na kata chantier. Par exemple. Yem tena makambo wana. A tonga da ndako ala sabino piscine ndenge ozala, ala sabino ba chambre ndenge ozala, na ba clip na ye. A ça la ngo déjà. Que a sombi kara danger na kasobi à l'époque comme écoute guerre na grand frère na ya Lemba ya comme ko décorer ba car pour na Quadra ozomona après ba petit na épée ba wenge ba épée na makama donc bango tang ba sali bon chic bon genre et yi ayaki dana makama na mais tam so apesa ki on ka kombote ozomona apesa on kombote mais wenge ce que na bon chic bon genre parce que c'est aux génération wenge oh mon Quadra aza deli konzinga yaza na bomba kati mais kasi yango te veut déjà tala bandako ya bata winge tala ba kar ya bata winge ba somba zonga siko na ndenga kala tala ndako ya Koffi tala ba kar Koffi somba on comprendre que nani azaki luxueux plus que nani azalaki te. Parce que bon mengo ya mwana muke ba comparer on kana ya mukoloti moi muke à cause na e pas aza fortuné danger mais ba ta nde ba loba ke ba leka mukolo na bilamba mais na mataba te do elexi ke ya bana ida ko lata avant yo voilà Marchevêque Mbedi na moni Marchevêque apena na posa wana ya loba Marchevêque Mbedi na mema via lit na musique bana wenge to Koffi Olomide merci beaucoup na question ça bien mais faut to mega un peu clair sur makambo au moni ce que tu es na latino quartier latin levé Quadra déjà na début vieux abandé ko ça la musique a bien mais vieux abanda qui kolobela yango te abandé kolobela le luxe na yete azam to linga ki yango mais abandé kolobela yango te oso comprendre abandé kolobela yango te tant au quartier latin et na ba musicien oso comprendre quartier latin ve Quadra azalaki nango azalaki na luxe mais ba musicien na ye bazalaki na luxe te ba musicien quartier latin à l'époque ba Suzuki bazalaki na luxe te mais Koffi Olomide azalaki na luxe mais tant so quartier meni wenge tant ba ye wenge bazolo bela luxe en général et belé bazalaki nango et belé ba ndai ko vivre non ba la kisayango ba car ba voyager ba ina ba car so to ba bien même époque mo na kala so to na histoire ba musée quartier te ba tombo kaka même époque mo ko me wenge ya kana ba Mercedes et comment même guerre na ba musicien quartier te ba tombo ka ba saka na ngote oso comprendre ça dit que Koffi mo ko na luxe comme un individu yé mo ko na yango mais maintenant na wenge bango ezalaki ebele o basalaki na yango oso comprendre je parle pas de papa yango tozo lobela bana wenge yeso kazalaki na mutu oyo so na lobi ke mutu alobela luxe alakisa bato luxe mais ma vie oya mema yango na musique alakisa biso boye c'est wenge alakisa yango boye ala a étalé yango boye ce qu'on a tout dans question Marchevêque Mbedi qu'on se le dise Montfleury eza quartier à Batombongo quartier eza quartier à Batombongo kuna c'est pas n'importe qui avant na kuna pour avoir et l'euro pouvoir na ba millions entre papa chéri na Koffi na kota Montfleury liboso Potokeno na vino ya batokeno na ba parler siko. Non papa chéri na Koffi na qui répondre ngaka. Na kota liboso na quartier luxe wana. Mutakota na Montfleury liboso. O akota na Montfleury liboso, c'est Koffi Olomide. Bon. Yona sisa. Deuxième question. Na Kinshasa awa. Période où mituka ya danger zo régner. V12 ils ont une voiture de luxe. Oh, période où on a besoin de voiture de luxe. Musicien nini na mboka na biso attendant la voiture de luxe V12 na Kinshasa.
peut répondre nga musicien liboso atamla na V12 na mboka na biso comme voiture de luxe o peut après ça on peut valeur moko boy na mboka na biso Congo voiture de luxe V12 na atamla ngo liboso na Congo na ba musicien o atamla V12 liboso là je ne sais pas hein? Mais si on a un musicien qui a V12 liboso, c'est Koffi Olomide. Mais quand même, ça a été que Atambola n'a pas liboso, je sais pas. Est-ce qu'on a point? Est-ce qu'on a point? Kovanda, oui. Kovanda na quartier, oui. Koffi Olomide a venu namon flairé liboso. Vous comprenez? Mais na roye bisayo lo romoko. Koffi Olomide, ponna kuya Koffi Olomide eko mabongo. Et j'ai combien de temps? Koffi Olomide a tongi ndakwa na mbala mon côté. Atonyango malembe ngana yebi Koffi abandaki Koffi azolo non Koffi abandi kolobela ma campagne le grand libanais fana na ma campagne avec longo ezaki même pas nino ezaki mon fleurité ezaki tanga nova na ma campagne côté ya centre supérieur biso ba no zone toyeba moi tanga fana côté ya centre supérieur au côté centre supérieur côté ya station Kobil okende place on da ndako lobena ma campagne liboso o ba ndako lobela ezaki mon fleurité ko faire lobela ma campagne ezaki mon fleurité on se comprend oui à l'époque là papa ngamna na maloba te ngamna na loba soko ye Koffi place lobela ma campagne Koffi abandi ko lobela ma campagne abandi ko lobela ba ma campagne ba V12 ya ba 95 ça dit que bana wenge pe ba gidala ba ma campagne bah je même pas la manière où fait déjà ma campagne bah oui on se manière où fait déjà ma campagne ça dit que tant qu'on fait ça le ma campagne on a déjà bana wenye pe enda même sous on a fait déjà ma campagne ça dit quoi na boité Koffi Olomide azana luxe mais abandaki kolo alobeli yango na sima ya bana wenge tant ba ye bazo lobela déjà yango Koffi abandi kolobela yango na sima ya bana wenge mais Koffi Olomide abandade ko vanda na luxe bana kala mais alobeli yango na sima ya bana ya wenge c'est ça on ngana ko koloba. Vous comprenez? Azanango, azanango bandakala. Au moment où verset Tulis, et qu'on zala, yozala makambo. Ozala inango bandakala. Vous comprenez? On vivra na vie moro ya bien, on vivra na parler moro na parler bien. Mais on lobela rangote. Batu baye bien ngote. Histoire c'est là muta loba ki tonga na biboy. Yo lobi ba oyo. Sona nike, non pese micro. O lobi ba oyo baye na yango na musique. Question na yangwana ba oyo ba yena yango na musique maintenant bana wenge ba bandi ko lobela yango na musique avant Koffi Olomide c'est ça on a merci beaucoup mais question na ma leader m'a touché mais que nous tous nous le savons selon l'histoire de oraye ba fait qui question mené à kovana bango ko rovana pe na ngiringiri a rovana pe neti a rovana pe na Kasavubu a rovana pe na banda ça dit ça non mais au moins on mené fini normal mais ko pesa image wana ya ki musicien za mutu mo fa vivre na ba vie moro boye ya ba danger le rôle am konzimo le rôle mutu moro boye ya bonga déjà danger na vie eza Koffi to bana wenge ça dit ngana zo lo bateke mutu alakisi na batute même d'ailleurs po ba lo ba kozana faire lixé que ba fo ba monango et ça li solo te c'est ba moni ne ba lobi ke yo mutu ko moni Vincent problème na nga ezali na olinga to déformer histoire te OK hein omoni ndetoza awa tozo donner toza awa donc tozo tracer histoire alors tant to tracer histoire il faut en forme nango tokoki ko redresser ngote et ça la mabe omoni lelo biso za éducateur de masse faut to bisa ba tu vérité parce que histoire est ko sarate histoire est ko sarate ngana age na za nango na yebi ona oloba Koffi Olomide azalaki déjà Koffi Olomide avant wenge. Ozomona tangu déjà yazolo bakel attends tangu lo ba les grands libanais afin na ma campagne parce que à l'époque attends oh là là mais à l'époque ma campagne ezaki na Trump ni ezaki na rang ni tangu na batu musu bafana na banda na bangiringi ozomona mais Koffi Olomide azolo ba déjà azalaka na ma campagne les grands libanais azalaka na ma campagne donc parce que ma campagne ezaki na lix ba série wana na tangu ya Mobutu ezaki makasi on comprend après si kotanga moni que ma campagne comme bato ebele akimi na Montfleury on comprend akimi siko na Montfleury aena Montfleury pendant la saka que aza likolo o mona donc nazoboya évolution oyo wenga yena ngote parce que ngana mona wenge oyo wenga yena ngo eza biso eza génération na biso mais il faut reconnaître l'histoire pour d'abord muta sisa ku makama bakar eza didi kinwani pourtant makama bakar Rolls
histoire pa Bakar pe et lala bandana pe kufa nango pour muta sisa makama Bakar eza Didi Kinwani pour aya na Rolls banda Rolls ya Rolls musu c'est ya dans le théâtre donc muta sisa makama Bakar eza Didi Kinwani aya na Rolls akata histoire tchikche chacha makamo vida Fallait non fallait la deuxième mutaye nango vous comprendre donc toti kaka na biso babilo musu ya kolobaka lobaka parce que omoni lelo toza na posa ya ko respecter bato nde tozoloba na émission toloba ngo il faut respecter mukolo il faut respecter leki parce que ezali soki yo yaya opesi leki ascenseur arozong c'est là yo soki yo leki opesi yaya ascenseur arozong c'est là ngo histoire toko changer ngo te ka pota musu pona ba sentiment na biso kaka po ekoya ko rattraper biso un jour donc auto loba lelo il faut ta la bana wingi ba niko kende poto na anenini Koffi Olomide akendaka poto na anenini première voiture na tambola na ngwezalaka nini ba na ko tambola na nini ozomona parce que vieux ayaki na makamu moko boui so tamsu ba joke ser bazalaki na ba vebo cool balinga ba lobagete masa to petit na biso na yaki na makamu moko boui ozomona donc oyo ya wenge za ya wenge mais ya Koffi Olomide za Koffi Olomide soki ba mission ya quartier latin bazaki na rang ya l'XT mais Koffi Olomide zaidi na l'X parce que ozomona Koffi Olomide zaki orchestre na mais wenge ezalaki donc on a ko bandeni ezaki lokola les 7 patrons donc ezaki ba patron belé ezaki eloko na bango do ba kabola après ndenge moko ozomona donc yangana obano mona ke bazaki bongo voilà mais ça nako aider muke nako de répartir bino que selon l'histoire ndenge l'idée matushi malobi Koffi Olomide aye na lix mais surtout tali par rapport à âge Koffi aza mukolo na bango c'est-à-dire bango ba jeune tant ba ye ba ko imposer ce que vie wana ke musicien parce que wana zaki ke Koffi aza na vie na lix mais tam so mona musicien musupe baza peut-être même âge to ba ça même ba danger ne mona Koffi mais a mener vie na normal pas ya lix le roi Koffi mais ba musicien o ba opé sa image wana que sans un musicien il faut en avoir à l'X, il faut en parler danger, car à danger, mon mien, il y a parlé, tout ça, et ça pas na wingé. Donc là, on doit te répartir en gros marque, on a pour. Mais il y a un peu de ça, faux musicien. Il y a un peu de ça, faux musicien, parce que à l'époque, il y a vu la musique, à l'époque, il y a Victor Eleison, à l'époque, il y a Quartier Latin, et ça qui monte pas, il y a mais faut à la figure, faut à la na art, na katinae, aux hommes, mais wingé, si quand on y est, et il y a makamu ya basuki ya ba nini ya ba coiffure ya ba teinture de comme il que muta bendika poudre ndenge marcheve ka loba ine bandeli ayo ça la test et puis il y a une ngulu pa ya bato donc est-ce que muta ko ça la test place bato atondi 100 aina 1 million de bato ka bazo zoye bosuye na loyenge sans que boye ba kaebe lokoti ozomona yango musique na biso comme na problème liko ba makambo wana parce que mutum so mona za un bon musicien azana âme azana loko mais moi pe sango zata zangi figure net na sexe bino na ba kala oh là là kala la qui na répéter sa maison mais jeune Moraya lata chemise pantalon tissu gilet na ba coton donc na la type na do roboulé ba frère en Christ oui que jola ya na porte c'est quoi il va tourner oh sani on a sa tête c'est ma professeur santé que na be ko ah tout le monde musicien ça que va yokaye mais donc ça peut ça chanson yemba mais on va mettre ça les guinées ben là yemba mais va tala la forme le gars ganda lati même si que na be kolo sa tête sa professeur et puis wenge lobby parce que ngana mona wenge hein ngana mona wenge tant wenge lobby que soko yena présence te okoko tati il y a une fois ma professeur au côté mais avec mes déterminations te na ba saka moi non ça c'est sur le bas s'il vous plaît oui c'est-à-dire émission des remis d'émission beaux à l'aise remis d'émission na kabolo des sujets pour autres hommes peut moi me trop de baolimba un mot par rapport à sujet na biso il y a luxe il y a wenge et puis merci beaucoup merci vraiment ngana ozolaka na opesa ba devoir na ba téléspectateurs nazoloba na possible bato ba devoir bato ba kende ba vérifier l'artiste Koffi Olomide tanga osala ba clip tanga ndiko sala ba clip na yeba na olakisa ba mituka alakisa ba parler na musique izana ba nenini e ba na ba nenini bana wenge
tant ba ola kisaba mituka ba Mercedes ba ola ça va parler ezaki na ba neni nani oyo asala ba nani o basala ngo liboso bo pesa nga réponse bo confirmer que bana wenge ne ba ye na luxe wana na musique ba lakisi yango ba étaler yango boye na musique boye na vie normale boye azalaki na yango oui mais bana ko lobela ngo te mais oya ye na yango na musique banda ko lakisa batu c'est bana wenge merci beaucoup so bandi ko loba ezali na mituka te tango bi le grand libanais za mutuka yango na zoloba na yango na lobi tozana wana popembe mise wana ke certé et to lobela quartier latin to lobela Koffi Olomide et ben non changer histoire bonde no moi ko bimili bana seje to ana Koffi Olomide na bana wenge so si so pompe bijection na ebité soki Koffi Olomide a un bon album ni là je ne sais pas pompe bijection hein ba téléspectateur ba limsanga pompe bijection na ebité soki Koffi Olomide a un bon album ni mais na ebité Koffi Olomide tikali jamais ko beza pompe bijection. C'est ça, on a tué le bain. Merci beaucoup. Marche pas ça leader Matushi m'a contredit yo mutu. Obi na contredire. Na contredire yeka par rapport à Koffi Olomide pour alobi ke wengende mutu eyena histoire. Te wenge et la musique makamo o ezalaki déjà pour bakuta ki yango. Ba kin kesser de ba lobaka pomper qui exécution avec BMW. Donc BMW 316 ou 320. Non, mais nazol non. Ozo comprendre était. Non. Tozo relater histoire papa, moi parenthèse ko sala. Papa, marchevêque. Tozo relater histoire. Nana pour ça histoire etengamati. On comprend. Donc non, mon frère, quand on parle de quelque chose, on peut aussi là, allusion au résumé là au mot et ça m'a bête pexamité. On comprend parce que na boyi au chana mito batuke, wengene muto yana makamu ya lixte, wana ne na boyango. Ozomona, ya na zongisio na pompe qui exécution. Ezalaka nini, ya car. Ezaki BMW, ya chassé ya sika. C'est le question mutasalango. Que mutu kasomi na sika na ba chasser ba yo kata ona kisasa tilelo na na salango ezali publicité ou éviter ezali publicité voilà chers amis téléspectateurs je pense que le débat est ouvert et ça et là on a le bac en émission mais ba tu belé ba comme les ginga ba so le bité Vincent Moutaya na vie Lix ça il y a ba na mission ça ko faire mais ba so le bité ça ba na winga ba bon on va faire aussi toute une émission pour en parler pour toper sa précision bino be boto la biso de là ba commentaire non assez pour na bino selon l'histoire nani aya na vie Lix na kati ya musique wengeto Koffi Olomide l'idée m'a touché m'a confirmé pe na ba preuve que eza Koffi Olomide et que wenge ba prêta mais dans marché avec lobby eza ba na wenge donc bino na ngam na no peut te la réaction na bino merci na bande retour bozo ta la émission oyo en ce net moment leader m'a touché m'a to na suka il y a émission na biso quelques dédicaces na bande ko batalio et puis quand on est na bike bazota la biso na batu belé na minute. Merci à toi Vincent Tuluzu, merci na Vincent. Si j'ai les zaki pena show na bato bazana banda ko ba me comprendre biso mamango ezala boy poto linzaka na posa ya vérité tango ezo senga to loba ifuto loba donc et tozana na pona bango donc ngala lobaka na bato tout balinga Henri Matushima ke nazo tindika chaque fois na obeta c'était parce que Didi Kinwa nezoya Didi Kinwa na mitiki ezoya donc ezali ya nanzela maramuto ezala ngo déjà aussi là oyebika marama musique esenga moi maramususu moi wa censure moi makambo ebele tozela ba pesa biso ba papier ba confirmer biso après toyeba ndenge nini toko lansango et puis naza pe na posa ya muta ko edenga net na maramu net ya internet oyebika non na TKP na internet te donc na ba iTunes wana naza vraiment na moi difficulté nango et là on est freiner nga pe ko bimisa tam suma makambo bien ngwana donc so mutako ko yedenga et au salanga plaisir abenga na ya Willy Moucheni donc 00243 code Mboka 998 09 53 40 ya Willy Moucheni 00243 998 09 53 40. Merci na batutu o balandi biso na musika na bossa na raté na lobara après nzambe ngane munalinga bino koleka quoi c'est l'artiste Henri Matushima d'Orba Mbotena Simon Mbidi na musika na Switzerland et na moni bongo oncle nanga pe na Switzerland wana na pesio ba mote belé et dokaungu pourquoi pas na Odilo Mampuya exemple à suivre ya maman Rachel Moussolongo ba fantasy balbi et pas wapi Henri Matushima alatara billionnaire pourtant billionnaire et betami bona ba discours donc ezaki
direction Gambela na ko ya venu au Pala et pas ya Odilon Mampuya exemple à suivre ya maman Rachel Moussolongo ba fantasy boya borola taka koleka kutu na ngai quoi. Donc on a pesi ba mbote na Dira Makaya na Jansi Mvula na Moni Bongo en Afrique du Sud Otis Massa ya Otis ya maman Sino Tantine Eva Moiri na Autriche les grands Autrichiens force au Saranate et puis Nakata pour bon on a le président des affaires humanitaires le prêtre de leur prêtre Yazala prêtre Avaba comme mon prêtre ce monsieur Didi Kinwani. Voilà. Donc de tous les temps, de tous les jours, mon vieux, n'a pas ce bambo te belé et belé belé koto zali na famille Kinwani Mobimba. Merci beaucoup. Na partout vous allez quoi, merci. Voilà. Marche avec Mbedi, nga PCP motenanga na le code mondial Willy Moucheni et puis pourquoi pas Alexis Cass-Layton. Alexis Cass-Layton à Londres, motenayo. Marche avec Mbedi. Merci beaucoup. Bon séjour na kata Kinshasa. L'homme le plus puissant de la planète Terre, sa poche a trop de billets de valeur plus que la banque centrale de l'RDC. Sa fortune est comparable à la banque de Suisse. Nani, Telef, Tamkar le fils. Bon séjour na kata Kinshasa, on a payé mbote place à Zali. Pourquoi pas penser na Trésor Kitomoko, fou mon forme, le défenseur valable de la communauté congolaise na carte d'Autriche, Trésor Kitomoko na pêché au mot de place aux alliés. Pourquoi pas penser na Nzambe à forme, héritier Mpangi, nzote boya ngwanzu, ala ta ngwanzu ndubuye bimayina nzote obeni. Na pêché au mot de place aux alliés. Donc on va te belé tête. Par contre si je belé. Héritier Mpangi, na boye héritier Mpangi. Na boye yango risibula zotonga yo, risibula zotonga fait c'est tu abi même marche avec nazo compétition ngo boka ngabo yo mona. Vesa astopa zo seka zo kamwe zalaka nini? Hein? Yemoko pour finir. Papa na Brasiton Boula na Penyel Boula. L'ennemi de la galère, Nenani, le ténat du titre, nous vivons l'époque de Riziboula, le ténat du titre, le premier de l'école, l'ennemi de la galère. Papa na Brasiton Boula na Penyel Boula. Yayo Yangwana. Kasubwa qui est Sakis Mandala, donc bon séjour na Chinois et puis famille Mandala, Eric Mandala, Naya Kakato Mandala. Nous signalons que dans un pas Odilon Mampuya, exemple à suivre au Palais numéro 24, boutique d'habillement, de Bomone Tanami na Simalabiso, à Neto Lati Boué. Donc, vous en avez pour ça, Kitoko, adresse Zara Mouna Kinshasa, Balobi, au Palais numéro 24, en commune à Kassavo, direction Gambelawana, au Lata Kitoko. Merci na parole, c'est ça, au caméraman à série, Dari Diwanté, ça, Balobi, Mobutu, place à Zambo, Tenepi, na Bandego, tout, Botali, Sije Nabiso, Yalelo. Merci, tout le monde. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh la voix du peuple.